Bonjour, bonjour famille, bota famille santo. Eza bino mwana mama mwilo Ariette. Mwana papa Simo Kimbangu kiangani o azaka na Australie na PEF. Bakoko nepe baza na PEF, bamsu na Melbourne na ba petite fille na ye. En tout cas papa na ye awa pona kopeso bon anniversaire. Lelo eza le 12 octobre mokolo botama ka mokolo pe papa Simo 1921 akufaka. Yazo kufa yozo botama. En tout cas nzambe topesi merci. Merci mingi anaza na shop na otaki kosomba mwa cake na yo mwa biloko muke soso mwa pondu na mwa fufu nazanga ki makemba o na kolela mukola fête no mukalo la mukina esengo makasi papa na yeko surtout bonne fête mbote papa Mbenza oye longonia na pesi yo mbote bisous je vous love mama Sidonie mama Francine mama Antobosa kati na nga ba mama na ngai je vous love na base lelo kuna bolambela papa ata mwa pomme de terre basansana nyama na pepe soupe na liboso amela papa na nga kondi mingi mais c'est toujours bien nalingiye mingi happy birthday to you. Nasina yembelo mingi papa okomona bilina ba video ndenge na utaki shop ndenge na mataki bis na ndenge na kokoma na kolamba. OK papa bisous bye protocole bambote na pamboli ndenge opambola kabiso na pamboli yo papa Mbenza na pamboli ba mama na nso misato esantu na pamboli bino nzamba pambola bino 24/24 famille esantu nyonso famille bota nyonso papa Kizaz na bosa nyote papa Antoine mon voisin à moi de tous les jours bambote eza mwana na bino mama Ariette Wilu lelo le 12 octobre anniversaire à papa nae aye kosala bino vidéo. Je vous love. Happy birthday papa Kiangani Simon bisous bye. Happy birthday papa Simo Kimbangu. OK Ariette toleka laksa siko papa ba vidéo ndenge osepela ki mukolo le 12 octobre the best kamba de bosali ndeni kamba eleki ndenge nini toleka ba vidéo bokota Ariette laksa ba vidéo bisous bye. Happy birthday papa Simo Kiangani toleka. Happy birthday papa Simo Kimbangu. OK Ariette toleka laksa siko papa ba vidéo ndenge osepela ki mukolo le 12 octobre the best kamba de bosali ndeni kamba eleki ndenge nini toleka ba vidéo bokota Ariette laksa ba vidéo bisous bye. Happy birthday papa Simo Kiangani toleka. Lelo mko anniversaire papa na nga papa Simo Kimbangu Kiangani na ye awa nazozwa bis na bimi na train emoni kuna na uti na train na ye na ari ya bis awa mpona zwa bis mpona kende kosomba mwa biloko na kofete na keke ya papa na nga papa Simo Kiangani awa sikoyo natala horaire ya bis ebongo tokende na shope na kolakisa bino ndenge nazokota mpe na shope. Merci beaucoup ba mama na nganso misato komona nzanga yo na ye naza na ria bisawa mwe ba biso ne zo repo kuna mususu ya kuna toke na shop na somba keke ya papa na mwa soso papa Mbenza na ba mama na ngai mama Sidonie mama Francine mama Anto famille santo na rose la bis awa pote ki na shop na ki somba mwa keke na biloko kolia pour l'anniversaire à lelo papa na ngai le 12 bah, joyeux anniversaire ne papa le laza bébé maman Sidonie Yesa Emiliki Melise Emiliki aye maman Dosi maman Francine maman Anto nazoki no kota na bis oyo 925 numéro yango wana pona ke na wenze papa za na bana partout penza kota hello bana partout na yo na koti na bis côté na kosomela papa na ngai keki na ye papa na bana partout akaza nzambe moki mobima mama mulu na kati ya perfie moko wana papa Mbenza yezola so wana tozokoma siko na ari ya bise biso na tozoki nyonso ari ya bise yango wana tozobima na wenze Mozambique na Mozambique
moi tobimi na are ya bise tozokende tobimi na are ya biso nazalaki na mpe kaka ndenge train eza likolo awa totelemi papa Simon lelo oza bebe mama Sidoni Melisa papa Libero tambele bui na ye oyebi bui oyo papa alingaka bui ne ya nguba na maniote wana non sepaleli mpe kosalela ata pomme de terre ya pepe supu matungulu tomate na mwa nyama ngombe na barono na kati amela supu ekosala kitoko okende kaka na ndenge na kokita na kolakisa oyo eza filme ya papa azamoni mpe na kokita epi na kotambola bamituka ya wana ezokende komokende eza ya bisi na kiti yango wana ekei avance nga nakomokende sikoyo na shop bato mosusu mpe bazozela babisi mosusu bazokenda shop wana kuna asiko nakomokende kote ya shop na magasin de beste bale 15 bale 16 papa Samuel toya papa na nga nyonso ya bino le 12 eleki ezoleka ndenge nini mpe toza deja ntongo le 12 anniversaire ya papa ezoleka ndenge nini kuna ye de beste bale 16 papa Alphonse yayo ezoleka ndenge nini kuna mokolo ya mbotama ya papa na biso nzambe na biso yayo bino ezoleka ndenge nini etoya eza ya koyinda le 12 octobre papa simokiangani porte ya magasin nga na komokota porte fongama ozokende kotala mpe bapapa na nzambe fongama siko na koti na magasin na barestaurant ifonaki ekota bamagasin na nyonso barestaurant eza magasin monene eza shop monene nakende nasoka bamagasin eza monene moyena filme yango eza te mindele biso balingaka kofilme bango te me nga naza na esengo na nga nazokende kosomba mwa keke na ngai ya papa ya anniversaire nende mini mpo kozosepela na kamba nga mpe naosepela awa na kamba 3 na Australia Perth kamba 1 na kamba epa bapapa na bamama kuna na papa Mbenza kamba 2 na Kinshasa mpa badebes na bale 16 kamba 3 awa na Australie toleka aka barestaurant bato balinga kolia bachinois aka nazokende kuna kusukusu azwi biloko yango nini yango balambi ya lelo obiliali ya bachinois papa Simon na ngai le 12 lelo eza koyenda na kamba 1 eza koyenda na kamba 1 na kamba 2 nga mpe na kamba 3 awa na Australie na Perth kamba 4 eza kuna esika Willy Kimbangu aza na Melbourne monde entier bazosepela mpona mokolo ya lelo tika tosepela biso nyonso elongo naza na esengo moko lelo makasi na kati ya motema na ngai mama Edoxy mama Francine mama Sidonie biloko nini balambeli biso baoyo mama Sidonie toleka papa Mbenza toleka sikoyo nakomi na magasin nalasa biloko mwa magasin papa Simon oyo tobengaka yango Woolworth ozomona bato bazozwa bapusupusu eza kuna
On a côté dans le magasin, à moi qui no papa les a mouké dans un gamme qu'on a combien essentiel. Papa n'a CP là. On va t'amener un peu pour faire papa si nous 1921. On a que Lucas côté à Bakek. Ah bah fleur. Batango lelo dimanche te bazalaka pe awa batango dimanche lelo bazalaka mingi awa okeluka kote ya bakeke nazwa mwa keke moko ya moke mpona okata mpona papa bape bazoluka keke lokola ngai ye nabanzi place bakeke yango na bakomi keke kuna place bango bape baza na anniversaire lokola ngai naza na esengo ya papa nanga so namoni awa te okeka kote mosusu okata mwa keke moko ya moke ona okosala namoni bape bazoluka keke okotalela papa bazwi wana bakeke mosusu yango wana bakeke yango na modele akokesana soki nazalaki prida melenga okendaka kote mosusu bakomi nkombo ya papa nkombo ya papa nde nasombi keke ya papa bambenzi probleme eza te etombe mpe kaka lelo nazalaki mpe na mosala naluka keke moko oyo nakotia na nka bougie nayembela papa na ngai tata oyo aye soki ozongisa keke papa nazweli yo keke oyo omwana yango ntango na kofungola nazweli yo keke oyo ozomona yango bien nazweli yo mpo ezaka nga moko bana koliaka na nga ndambu ya anniversaire ya papa ezokoti na section pomme de terre na bapoteto patate douce mpona ona kosala mwa supu on a fait section matungulu azomwa matungulu soki obongana mwa matungulu na osala mwa nyama nasala soupe de terre oyo nazwa mpe pomme de terre koti na section nyama naluka nyama oyo nakotia na pomme de terre oyo eza pork toliaka ngulu te bakimbangisi te oyo eza meme na osomba nde ya ngombe koto ya basusu section mobimba na basusu section mobimba oyo ya banyama atala kote ya nyama ngombe soki nazwi te na kobimba libanda happy birthday papa Simo Kimbangu awa bife natala oyo nakozwa ekosala ngai bien plaisant nabeta pepe soupe ya pomme de terre nakotia seleri matungulu po esala biso bien futa biloko nauti kosomba na shop papa Simo na ngai lelo oza bebe opesanga mpe protocole mbote pepese mama mwilo arete apesi mbote na benediction na oyo asalaka papa Simo apambola ye naye kofuta andi tofutaka otie ezokende na magasin nakina magasin sikoyo ya bachinois nakiluka makemba mpo tozwaka makemba na pondu na soso soki na kozwa yango mpona ebongo tosomba matungulu yango wana papa mbenza bonne fete mama na ngai nyonso misato mama Sidoni mama Anto mama Francine bonne fête kuna na kamba baprotocole papa Antoine papa Kizazi le 23 mars famille Libota bonne fête na bino kuna ya le 12 de l'eau biso mpe na kamba 3 malgré nazanga moko kote na ngai mais papa aza na bana partout au monde elakisa papa aza na partout au monde seno papa Simo mela bibero mama Sidoni pesa ye tolek konaye kofuta masango azofutisa ngai wana jeune fille wana biloko yango wana onanga kaka moke
Côté que nous faisons à côté à côté ça. Top. Top makasi protocole bambote na yo. Bambote na yo, papa Mbenza bambote na yo. Na pe na sala cuisine nga kotoyo, ba. Na côté na magasin ba chinois. Na ta soki na kozwa pondu, Il y a déjà na frigo boye bino bien na kamba boko ka bilanga. Oyo kasaf pondu yango taka pondu yango. Je vais retirer yango combien? Donc ekotuta na machine pe na zona liboka nanga na kotuta. Awa pe eza tosoma biloko mi fa ba chinois biso nde ba ila biso biloko Afrique o manioc wa ba manioc ezali na sala kabuyi to luka soso makasi makasi yango yo omoni soso la soso makasi yango basi basali sati la kuja bien na kambe bote kisanga kuna bila papa soso makasi yango na kozoni bale sunganga pe na semaine makemba nde na yebi te soki na poza soki na makemba te problème eza te na kokende kolia yango ata na fufu nazangi makemba mama Francine mama Anto mama Sidonie na kolia yango na fufu na pondu na soso mine koliaka na mboka na biso na fete ndenge pe nakamba bakombie na molimo kotekisanga ata fufu fufu ya manioc il faut que le cadre ça marque il faut na bimasu na magasin na magasin batu mwindu ngambo musungu sika na zika ka pondu na ke soma biloko kotia na pondu na kotuta na zika pondu ya biso za déjà congelé donc ka kotia na mai na sopela ko mai ya moto sima o eza magasin ba chinois sima na jus na lambi oh eza ai yango mais tout ça batie combien batie mibale $6 ça va déjà biloko mosusu ya pondu po magasin bachinois bazala biloko ya mboka na bango awa matungulu na si na zwaki bayeli basungaka biso bachinois nde basalaka o makolo ya soso papa otie makolo ya soso na soso ofuti kolamba papa Mbenza olia makolo ya soso eza koyinda Nanto eza koyinda mama Francine eza koyinda mama Sidonie eza koyinda mama na ngai o mayebo ya fresh ya mboka na bango kaka bachinois le 12 octobre papa happy birthday to you tika na yembelo na shop happy birthday to you papa Simbo kiangani na mingi na soso mwa tangausi eza shera na happy birthday to you papa Simbo toko makasi yeah sorry thank you very much ok naluka ba poivron vert na kotia na toleka bamama na ngai jevolo nakomobima na shop ya bachinois nafuta nazwi soso ya makasi nazwi pondu na biloko ya pondu me nazwi makemba ya bango ta mosu eza te esili naolamba nanga kaka fufu to loso oyo ekopesela mpona anniversaire ya papa naya awa nafuta makazi ya bachinois basunga biso makasi na biloko na biso ya afrique basunga biso makasi naozela mwasi okuna afuta ebonga mpe naya nafuta nazonga ndako naka eprépare anniversaire papa malgré aza te nazanga moko me na koprépare yango na kolamba bebe seboni bino kuna bosali ndenge nini ya mobali papa Ndongolo cuisine ndenge nini malgré toyebi mabondeli me era mabondeli te anniversaire ya papa po kaka tosala ata bino bosali te nga mwana bino na kosala ebike bozala baceremonie na mabondeli the best happy birthday my daddy mpona papa Ndongolo boni cuisine
bale 15 bale 16 je vola moni arabe nde azofutisa nga asalaka mosala awa napunaki pene ya ndunda no yango wana mama Francine mama Anto mama Sidonie mama mwa magasin yango basina na uti koluka pondu makemba nde yango wana nabimi deja otroli na ngai nakeluka siko esika na kobook taxi ote nazonga ndako nakende kolamba papa Simon ngai aza ya yo mwana na yo atanga naza kuna te naza na mosika na bino me na pon anniversaire na yo papa mokili nzambe na nga mo papa a moi faki na préparer quelque chose na okende koyembela yo mwa nde kaka na kotia mwa keke mwa fufu mwa pondu mwa soso makasi na kotuma na fume mpe makala na biso yango oyo eyaka boye ezalaka bamodele ebele mais soki nakendaki na magasin ya makala nalinga kolakisa bino ye nalingi yo mingi papa Mbenza nalingi yo mingi mama Sidonie nalingi yo mingi mama Anto nalingi yo mingi mama Francine nalingi yo mingi famille esantu nyonso na famille libota nalingi yo mingi toleka tokenda ndako oyo eza vlog de best bosali ndenge nini kuna na kamba tu nga na kamba tria na okesela papa anniversaire malgré nazanga moko na kolianga moko mais l'essentiel na saleli ye boni kuna ya mobali papa dongolo kuisini kuna lelo protocole boni kuna na kamba lelo kozala debu peza bambote na bino nayemba ta na shop happy birthday to you papa Simon happy birthday to you mon papa à moi happy birthday to you papa Simon happy birthday to you mbotama elamu mbotama elamu mbotama elamu papa Simon mbotama elamu nakitetela me bakitetela loshila dimenala mboto loshila dimenala mbotama losaka efula papa Simon loshila dimenala kielaka ote mama na chiluba dituku bimpeja tatu Simone dituku bimpeja tatu Simone dituku bimpe papa Simone dituku bimpe papa Simone na kikongo za soki putuluku putuluku nde bolobaka na kolukango na kuma na papier eza koyinda anniversaire ya papa Mbenza eza koyinda lelo papa na ngai papa na ngai eza koyinda nalingi bino mingi ok tozonga na ndako tokoma na ndako ndenge na kolamba ndenge na kolia mwa biloko na nga nakozanga kolakisa bino te merci je vous love bébé c'est boni kuna boni na kamba 3 azokende kolamba ok nga mpe nakomokende taxi na ngai yango wana eye nazokende natia biloko na nsima natia biloko na nsima biloko na ngai yango oyo ok na kati good wana nazosungana na pusupusu kuna malamu siyaba tokomi na étape siko mama Sidonie mama Francine mama Anto anniversaire ya papa na ngai tokomi na étape sikoyo soso makasi mpona kotumba yango nde natika yango minene natie biloko nyonso bagu nyonso esengelaki nasaleli mpe ogana bino ya Kinshasa kuna mpo epesa yango mpe rouge en tout cas natie biloko nyonso na nzongo ya monene mpe eza soso mibale fete ya papa ya les 12 awa nazotokisa yango
sima na kwa kotumba na kolekisa ngo ndenge na zotumba pe soso makasi fa kotokisa ngo na mai mingi na mte na mai muke pona ekota ba spice ekota ba goût yango wana nazo finika kala mingi te etokatanga kobela na kotia na moto na kolakisa bino. Happy birthday to you, Papa Simon Jangenda. Ozomona mwana ndenge azolambelo malgré oza te na zanga moko amena azofete. Papa Mbenza ba bisous, ba mama langa ba bisous, famille Santo Mumba famille Bota. Bye, the best bosali nini kuna na kamba deo. Finiki papa bula na biso yango wana na kolakisa bino. Mama Sidonie, mama Francine. Oyo pondo bo moni ndenge na somba ki papa mama Anto, mama Francine, mama Sidonie ndenge ba mama. Pondo na somba ki boy $4. Et papa chinois kuna. Tozaka modèle ibali musuba tuta te. Menga na préféré ko somba oyo ba tuta te nga moko na ko tuta. Liboka na kotutela yango wana. Useka liboka na ngati. Liboka nanga yango oyo ezaki na dépôt kamwa liboka moke okotelema te funa fanda na se nde na tuta pondo kaka pondo botindela na pondo mobesu kuna yebino bien $4 pondo oyo liboka yango wana nde na kotutela liboka ya fete ya papa ya les 12 lelo. Esengo to esengo te papa Mbeza. Esengo. Libuka nanga yango yo libuka nanga ye. Botala mulai nango. To comme une étape à pondu na siso ko ta pondu nanga ona sopeli kolana za ai na otaki konika. Mama boza na famille mafuta mbilo to somba lokola soki $14 $15. Mafuta mbila utamulangi mafuta mbila mama ona na telemisango tala mulangi mafuta mbila $15 otosomba kawa soki $10 soki $15 nasina saeli mukia na zotia na pondo pasi awa bino kuna botinanga ata fia mafuta mbila papa anniversaire na esengo mukolo bota maka papa kufa na ko ressuscité papa kufi yo a ressuscité ce panao zo lokumu papa je voulais faire na go fêter na moko anniversaire na yo tramlanga mafuta mbila ko tchana pondu papa so c'est déjà libana na zo lingo tumbango komona ka biloko na sa soso esili kotoka ekoti ba épices nyonso yango yo sikoyo yango wana na tie soso ya anniversaire ngai kamba Antoine naza kosepela naza koyoka pe elengi ndenge bato akamba mpe bazoka kuna soso na ngai ngwana botali couleur kitoko na lami yango na motema moko pe na esengo nzongo natokisaki soso yango oyo omoni mafuta netekali na ba spice na obwaka yango te na kotiango na congélateur moko mosusu mpe na kosala soso makasi kaka baguo na tiaki oyo nde na kosalela na soso mosusu na kobwaka yango te to swati soki oza na fete osali boye okoki kolambela yango loso ema kitoko makasi na nzongo oyo yango wana bamama mama Sidonie mama Francine mama Anto bino kuna bosaleli papa nini mwana bino asali soso na fufu na pondu na kolakisa bino na ntango na
bilakisa pe gâteau ya papa tanga ko souffler ngo ezaka lokola yenda souffler tokos awa siko moi papa bona na biso ya awa papa bona na biso ya mboka pe ezalaka nango mais ekutanaka pa ba Nigeria ba Sierra Leone biso ba Congolais na ba mindele mingi tosalelaka oyo soso kitoko papa Simon. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Papa Simon. Happy birthday. Happy birthday to you, Yoka Bilengi, Australia, toi et gars. Mokende, totala soso na biso to cheki pona lelo anniversaire Papa Simon Kimbangu. To cheki na moto zoto mama, wana de babula na biso ya awa mama. Papa na biso Australia to tumbaka biloko. Esalaka boye mosusu mpe ezako monene koleka wana tofinikaka yango mpe awa yango oyo soso na biso siko ebeli kitoko ebeli okende okatakata yango esala biso bien. En tout cas merci bisa kolo papa mokili. Merci, le 12 octobre, on ne pas se moquer de maman. Abotamaki, azo kufa, azo ressuscité, papa pas se moquer de bango, aïe les soso. Et ça le coup, soit qui bangue sténion, son monde entier, mon bimba, va faire taka, mon colo oyo. Bon amis, les autres papa, tout qui l'a présenté, biloko nanga, kek nangai, tout soufflango, la combo na tata, moi na peine de mon santo. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Papa Simon Kimba. Happy birthday to you, Papa Simon Kiangani. Happy birthday to you. Wow, songwelengie. Tosuki awa. Esimbote na Papa André Mbenza, na Mama Sidonie. Na maman Francine, maman Anto, famille Sainte Mubimba. Puis beauté, famille, les beaux Mubimba, puis bazana Kamba, papa Antoine, papa Kizazi, mon voisin à moi de tous les temps, de tous les jours. Bambote na bino te ko tiape protocole. Ni pas comment la famille de Bota, to pesi beauté. Merci. Histoire na biso esukeli awa. Il y a une journée avec 12 octobre, oyo papa abotamaka tokiko préparé. Tushi kolamba, ngai mwana papa Simon Kimbangu mama mwila Henriette, naza ko fêter ngamoko en Australie, na kamba numéro 3, naza ngamoko temi naza na papa. Malgré naza ngamoko, na somelaki papa keki na ye, na décorer moi ba le kapema ndenga za mobali to chaka bleu moi c'est rose moi c'est gris na ngai moi biloko na lambaki yango yo au pomme de terre ya soupe na nyama na pilipili likolo oyo pondu na nga bomona ki naza ko shumba la shop ya lumaimai na fufu okuna soso na nga na tumbaki boum na nga moko ya fufu yango yo ya fete nanga ya papa nanga na soso nanga mususu pe dan tanga koya akwa kolia kosunga nga pe na semaine pona kolia tanga nakendaka mosala na basi na lakisi bino papa Mbeza pa mama nanga nyonso misato mama Sidonie mama Anto mama Francine famille Bota famille Sainte nyonso bino pe bozosepela na kamba kuna pona botama ya papa nga pe en Australie nga mwana bino natiki papa te na yepe kosepela na ye longo na sombelaki ekeke nalambaki mwa biloko na nga moke wana nalia namela nalakisa bino ndenge nakokata keke ndenge nakoyemba ndenge tokosufuli bougie nakomona tata mwana mpe molimo santo na ndenge nakoyembele happy birthday papa à moi. Happy birthday papa Simon Kimbangu le 12 octobre papa Simon Kiangani. Ya papa Simon yangwana ngamana na yo mama Henriette Mwelu nazoninga kosouffle keke na yo ata ozate photo na ngwana présence na yo eza kati na biso keke ya papa Simon yango yo
papa Simon ye wana na photo toyembela ye. Bon anniversaire papa Simon, bon anniversaire papa Simon à moi. Bon anniversaire, Papa Simon Kiangani, de la part de ta fille, maman Mouy Henriette. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Papa Simon, happy birthday to you. To souffler cake. Wow, wow, wow. Happy birthday, Papa. Happy birthday, Papa Simon Kiangani. Keki no yango wana. Toko kata keke. Eloko totumbaka nyama. Esungra pe kokatra keke. Tokata keke, Papa Simon Kiangani. Waa! Waa! Yango wana ngana kolia tokotia na sani yango na sinakati. Ok papa Mbenza pesi bino mbote, merci merci. Lelo mukolo malamu le 10 octobre, le 12 octobre pour l'anniversaire papa na biso Papa Simon Kiangani. Ngai mwana na bino mama Henriette Kilumbu nazo fete na ngai pe awa na Australie na kamba 3 na kati keke papa na bomi bougie ya papa na kati pe keke ata azate tozoli la molimo papa azomona ke mwana ne asalela kie mwa eloko keki ne yango wana na ponaki na kolia pepe soupe pomme de terre na nyama ngombe ya mai eza bien pour na santé na pondu na ngai ya mai na fufu na ngai na soso. Mama Sidonie, mama Francine, mama Anto, ba protocole bino nyonso papa Kizazi, ba bon anniversaire na bino pona papa eza mwana na bino mama Henriette Kilumbu Shembo akati keke ya papa yango wana the best bomoni yango wana bye. Toza balonge kaka mukola anniversaire à papa kufa papa Simon Kimbangu mbotama ya papa Simon Kiangani nde bango bakino kosakana yango the best na kati keke yango yo na kotia mususu na frigo to na kolia ndambu dan peso kwa kolia keke ya papa Simon yango yo. Toza balongi ba bonne fête maombi toujours ba le 15 je vous love please papa Alphonse ti famille santu famille na kamba je vous love the best à moi.